Bon, toyaki apoto talaka déclaration ya Mabunda tanga lobaki na média que Bamataba quitte élection, il y a vice-président Ekosale même. Ba lobby justice et lobby que ba siéger était. Bango bazoya kokote na makasi. C'est-à-dire c'est Mabunda qui est supérieur à la justice ou bien c'est la justice qui est supérieure à Mabunda. Lokola bato FCC baselaka na ba jeme moko boye babeti o ballon o matili kolo bango babeti bo moko na se. To beti na bango match ndenge wana. C'est ya aza ya biso Fati Betonde azwaki ye. Mama Salawa na candidat. Bon, on a évité ceux qui vraiment attendent droit, hein, parce que à l'Obaganaye que aza juriste tout ça, mais bon, on a l'Obagananga mais aza naye mutunoko la batunyon so parce que azo comprendre makambo il y a justice té. Liboso a parlé du peuple, tu habites les Kalesini Bozali na yango. Bon, toyaki apoto talaka déclaration ya Mabunda tanga lobaki na média que Bamataba quitte élection, il y a vice-président Ekosale même. Na kanisi que ye azali kolo ya mibeko à l'équipe progrès général na conseil d'état. Mais justice oko la saka justice. Docteur a pekisi élection et sale maté. Coup de chapeau na justice congolais na biso. Alors, boza témoin, est-ce que les députés bayaki et ceux qui pendent nini? Bon, les députés bayaki na bango bachaki tembe. Bakanisi ke lokola Janine Mabunda lobby, bango de bazana pouvoir bako siéger kaka bako sala élection. Mais la police na biso abengani bango, bacheka dena na ba porte nyonso ya nini ya basude kutu, basude. Parce que ce biso lokola to la la raté et capo to mona que salemi ya bien salemité lokola salemité c'est que to pesi c'est que coup de chapeau na justice na biso parce que azamir na makambo na ye coup de chapeau na justice na biso. Bon et lo nga lina ba ki sezaka ke mboka o to nyokwami fort par manque ya bonne justice na mboka o. Gloire à Dieu les lonza ba biso grâce à pesi biso Fati a instauré justice à Kitoko na mboka. Justice ba député bazongi makolo to kutu biso ba peuple to soutenir la police les aller place de façon que abenga na bato to benga ni bango to loni bango ba kepa musika. Justice bravo. Tellement ngui nega la Bible loba que c'est la justice qui élève une nation. Ma bonne to fukami pe na se ma bonne na biso ça que mboka la biso à partir de la justice et tellement pesa ne souci la biso en wana zoye comment les ba zonga na ba jipe ko zonga malembe bino na boko mona ndenge ba député ba ko kende penza ba ko zonga penza ya solo penza entrée zalaki ya ko kangama Mode madame. Comment les députés ko zonga pela ndenge osili ko mona wana okozana point de vue nini ya koloba? Non, point de vue nangaka na nina pesa mini ba conseil na ba député na biso ba député na ba sénateur na biso. En tout cas vraiment bazala na souci ya intérêt ya mboka. Que bazala na souci ba intérêt ya ba parti politique na bango to ba souci ba ya ba leader ya ba parti politique na bango que biso peuple congolais ba négliger biso ne to bazona négliger biso boye. Ngana wi ko la bona tellement biso na bino bona za fonctionnaire à l'état. Mais vie on a za ko vivre. Ils a vivre misérable ya passe. Naza attaché des billets de première classe. Mais aujourd'hui, les lots, Nazo est incapable de faire avoir même Ndaku Yakola la Pongi. Nazo ko futa tanda ko Yakola la Pongi. Te pona nini? Ba député na biso biso to vota ki. Baza ko sunga biso ata mukete. Les lots ba député biso to sunga yo ba yi to vota ki bango. To pesi bango ba voix na biso ya passe. Pour que ba kene ko défendre biso ba kene ko lobela biso. Mais aujourd'hui to comme na bango baza ta la ba intérêt na bango, baza ta bene non intérêt na biso. Nazo zonga na conseil ko pesa bango, baza na souci ya nation congolaise. Baza na souci ya peuple congolais, baza na souci ya biso ki moka avancé et que ne liboso. Le loco mon a souci ya président, le loco mon a souci ya président de la République. Président de la République a na souci ya ye président de la République. A na souci que non, allons la situation peuple congolais aza ko vivre yango. Le loco majorité en assemblée le loco baza ko empêcher président mais na za ko ketina makasi. Fiance na honorable Patricia CAT to boko ndima kaka mwana mboka Jean-Marc Kabouni yende aza la premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour Nangai, il faut justice et ça le musala. Donc pour moi, ndenge balongola ki Kabounda balongola ki y a irrégularité puisque Kabounda a parlé au nom de l'intérêt populaire et non à son intérêt propre.
mais soki balongolaki ye il faut justice ekata po eloba ke ou bien Kabunda aza na tort ou bien Kabunda aza na raison. Mais eza te ke puisque en latin on dit dire à l'ex c'est de l'ex. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est sous la loi. Mais je regrette du fait que balobi justice elobi ke siéger te. Bango bazoya kokote na makasi. C'est-à-dire c'est Mabunda qui est supérieur à la justice ou bien c'est la justice qui est supérieure à Mabunda. Et pour aller plus loin, ces gens-ci toponaki bango pour intérêt ya mboka. Pour le belamboka, pour ça le pona mboka. Bango premièrement bakeko prêter serment devant un individu, devant Kabila, bakeko prêter serment devant lui. Et c'est donc baza sali ya Kabila ou bien baza sali ya mboka. Ça se montre déjà que bato baza sali ya mboka te baza sali ya Kabila. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça se voit déjà. Et j'interpelle la justice qu'il fasse son travail pour montrer que non, c'est la justice qui est supérieure à la loi et non Kabila ou Mabunda. Papa, Moussala, la police a sali à Waboko, Molango, Lolengeni, est-ce que la police a sali à la police, il y a population, toi, Zagi Nanga Momosusu? Non, au moment qu'il fallait, quand on parle un pays démocrate, ou bien pays démocratie, il fallait banane au sommet. Parlement, on ne va voter à la loi. Bango va voter à la loi. Bango misu va contredire la loi. Papa, maman. Non, ça, c'est normal. Il y a malam ou ezana onine. Bango basa la ba exemplaire. Voilà. Ndenge ba décision Jean-Marc Kabund. Mouindou Zangi député aussi. Alobi non, eza malam ou te ba décision Kabund ndenge ba décision ka yo wana puisque norme mususu selon article na bango na kati ya parlement ou bien statut na bango ezala ki violé. Mais à saisir cour constitutionnelle, il fallait que bango batika base la décision ya cour constitutionnelle que non si Kabunda ko réhabilité ou bien ko sachez libéralement na chambre haute. Wana ndezela ki bien. Mais bango balingi ba opposer dictature. Liboso ya justice oyo ezolinga tombola mboka. Wana il fallait la police asala musala na ye ndenga azali ko sala boy. Mbeba moko ezate. Alors, tu as ce point de vue par rapport à comment le tango président de la République andimi kopé sa bongo moto. Loko la Patricia Seya aya ko remplacer Jean-Marc Kabund. Boni Jean-Marc pe ko saisir sous justice. Est-ce que zali kobima topé ko beta ko tsama peka liboso ya mona mokonza mboka te? Réponse c'est engagé ngai moko. Wana ezali stratégie politique. Loko la bato FCC baselaka na ba je moko boye ba beti o ballon. O matili golo bango ba beti bo moko na se. To beti na bango match ndenge wana. Seya aza ya biso Fati Betonde azwaki ye. Mama zalawa na candidat. Yo Kabunda yanga ya lekende na recours. Bango ba esali bongo. Po kote oyo ekosimba te. To zalaka ko donda wana. Nde match to betaki na lulinga wana. Ya ndenge mokonzi apesaki na kontika mwana mboka Jean-Marc Kabunda. Siko Jean-Marc Kabunda ke ko saisir justice. Abuki mobeko to atosi mokonzi mboka te. Bon, place wana ya ndeko Kabunda botu na ye moko d'abord. Yende moto ayebi nde bazalaka kuna. Biso to en tant que peuple toza libanda. Biso tozo mona toyoka kaka nungu nde makambo basalaka. Eloko regret toza nango pona ba député na biso ezanini. Biso to vota bango. To vota ba député wana na mawake bazaba na mboka. Bako rendre biso bazo représenter biso kuna. Mais depuis bazala kuna bazalaka na intérêt ya biso bato batinda ka bango te bazo kende pona mabumu na bango pona ba intérêt na bango na bana na bango biso en tant que peuple on en a marre pour eux ceux qui ba mususu ba démissionner ceux qui ba mone ba ko démissionner te chef de l'état dissoudre loko wana ceux qui a monique aza capable te biso nde to mandata bango toza na capacité ya kolongola bango. Mais tomoni maloba ya secrétaire général Augustin Kabouye bimi lokola mibale alobaki azela hiérarchie répondre lobi moi la mboka Jean-Marc Kabunda qui saisir justice yé moko le sous-secrétaire général azuli sous patase ya ine aye kotika ye pona ko pesa ko présenter ye comme candidat ou à ko remplacer moi lecture ni ko sala par rapport à madame les journalistes ngai makambo ba Kabouya CG ya IDPS ba Jean-Marc wana botu na bango moko nde bayebi. Moi je parle en tant que peuple parce que ngai nazo souffrir en tant que peuple na kenda na urne na vota ba député na vota président de la République pona ke mboka na biso e kende liboso nga pena se retrouver maintenant na minute oyo to komi komona dossier komi ya ba intérêt ba oyo FCC
baoyo cash baoyo soki banini soki banini bon finalement biso to mandata bango est-ce que totindaka bango po bazala regroupement politique non totinda bango basala musala tala na bamboka mususu quand même ozomona ke bazosala musala ya ba responsable mais pas ici awa eza kaka deux intérêts soki ba corrompre bino te bokolia te il fallait créer des motions créer motion ba motion ngotoloba madame toloba nanu ba motion wana par exemple toyoki ba interpeller ki ministre ya défense pona makambo ya est bande ko na biso bazokufa na est dossier wana kenda nil part tozela kango toyoka kango tozela kango poto mona ke bazolandela ni mais toyoki ekenda nil part bavandela ngo parce que eza intérêt pona nini famille politique ozomona maintenant biso peuple tozoka parce que mandat est aussi mandat comme aussi est-ce que bakozongela biso lisusu na lisolo wana to mama tosi to fongwama na minute biso demande na ngai na minute nazo senga chef de l'État à dissoudre loko parce que ce sont des criminels en gravate. Oui. Par rapport à Maïsla Binatongo, député Baye, justice c'est bon que Bango Baya pour ça l'élection et quand on a pour ça la pour voter madame Paxa c'est comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Moi après de venir aux années parce que tout le monde police peut ezali ba député bazongi élection ça la. Merci madame, surtout zona mawamingi. Tolela na mbogo yo. Tout na état de droit ils ont beko. Tout le monde conseil d'état PC arena ye. Ayebisi bango que non. Bon histoire na ba makambo wana. Tozela arrêt ya cour constitutionnelle. Mais na landi des vice-présidents non. Toyei bango te. Un individu devant une institution mobimbo. Non, on est dans république moko ba bandi. Comme mesana ka biloko ba bandi ya bango. Donc faut qu'il y ait un état de droit. On a droit de balance mais comme bango yoza ba pesi bino arrêt. Si c'est comme ça, nous avons tout commis comme on a un affrontement, net à Tiringo, à Kangonde, quand on a matché, il y a le boy. Il y a malamouté. Il faut monter à Baïsira, il y a un banane sous le comique, oh le boy. Ils ont sensé, ils ont fait ce Sony. Peuple, on a ton mandat d'Abango, oh. Bob Bassa l'intérêt, Bissonios, oh. Oh, tu as une crise, Moreza, donc Moreta malamouté. C'est une motion. Et là, vous êtes. Au juste, tu as les boulots au Saranate. Mais moi, ça, la police a sali, au moins, point de vue. En tout cas, toujours personne dans Longo, il y a un cas sur le pot. Bapesi bango na butu ke no bayate ko bango abateti ba mesana ba mango ba mesana de désordre na bango ba jikandi o même que non mboke comme tant donc to pesa longo na la police basa mesana bango ba battre peuple congolais po mboke za biso nyonso na mo ezalama ezala kité na butu salami est-ce que to ko risquer te ko mona sur le long moi likanisa likamwale salama oh lelo oh na mo ba député bazate ba kei police ezali ce qui pilote bokei police pe kei bongo vote salami na poko to na butu bokolo bani. Bon, merci pour la parole. La ligne répond à Makamo et l'Assemblée nationale na décision et à Jean-Marc Kabonde. Dans notre pays, nous avons des lois. Nul n'est censé ignorer la loi. Mabound, c'est elle, sa représentante, et l'Assemblée nationale en tête. Mabound, Dengue Sengaki, Badeshir Kabound, et Zalaki, Nengwana Teya, soit qui va mesure. D'abord, elle devait respecter les règlements d'ordre intérieur et l'Assemblée nationale. C'est ce qu'elle n'a pas fait. C'est déjà une violation. Hein? C'est déjà une violation. D'abord, le règlement d'ordre de l'Obinin. Ceux qui m'ont collé motion à Zate, ceux qui m'ont soulevé motion à Zate, on n'a qu'à suspendre le plénière, tout court. Deuxièmement, le règlement d'ordre intérieur et le Blissus, ceux qui motion ont voté par les 2 tiers de la majorité. Monsieur Cocotte, mais on a 350 députés. Mais comment c'est que l'élection? Nous devons respecter l'état des droits. Quand on parle d'état des droits, ce n'est pas un slogan. C'est le respect des droits de tout le monde. Nul n'est censé ignorer la loi. Maman, Namboko, tu as Fachi, tu as ministre de l'Intérieur, tu ministre de l'Intérieur de la Sécurité. Ceux qui bango Amérique non, bango na Boutou, pour ça la Moussala. Ceux qui Mabound, na kana bango FCC, balingi ba défier sur ministre de l'Intérieur Kankonde, je viens Kankonde. Baga beso force de la loi. Vous comprenez? Ah toza awa,
tu as policier, quand on est patron du territoire Congo, patron du territoire Congo. Il y a des gens qui non, parce que le conseil d'État est ici, parce que la base est salée. Ce qu'on va défier en haut, tu ne peux pas suivre, mais on va défier en haut. Donc, j'ai même ma main à couper. Quand on est à l'Obiana, ma boule a commis raté. Vous comprenez? Quand on a un chef d'Angaï, un chef de territoire, on va salé en haut. Injonction. Ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction. Là, c'est le président et le gouvernement. Ni statuer sur les différends, ni entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Je m'arrête d'abord là. Dans ce stade, on a vu beaucoup de problèmes, beaucoup de petits soucis sur la dite motion. Il y a eu des problèmes de signature qui ont été évoqués. Et quant à la justice, comme Jean-Marc, le premier vice-président de l'Assemblée, a saisi la justice, le Conseil d'État, il a fallu que ce Conseil d'État décide sur les seuls problèmes qui est la validité de sa demande ainsi que le problème de son analyse. Quand il a analysé, il a trouvé effectivement qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu des dysfonctionnements. C'est ainsi qu'on lui a donné raison et on a demandé à ce dernier de surseoir d'abord la dite décision. Mais comme ils n'ont pas voulu respecter l'article 151, c'est ainsi que le juge a voulu maintenant montrer qu'il est compétent et qu'il ne peut être injoncté ou bien qu'il ne peut, admettons, comment je peux dire, il ne peut pas accepter de céder à cette intimidation. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui qu'il y a la police qui a empêché aux dits élus du peuple. Bon, parce que moi je ne peux pas les appeler les honorables parce qu'ils n'ont rien d'honorabilité en eux-mêmes. Raison pour laquelle j'ai voulu passer ce petit message aux gens et à la population pour leur dire qu'ici, il n'y a pas l'entrave à la justice ou bien les injonctions que donne le pouvoir judiciaire à celle du pouvoir exécutif ou quoi que ce soit, mais il y a eu manquement grave de la Constitution et manquement et entrave à cet article 151 de la Constitution, raison pour laquelle vous voyez, il y a tant de gens, il y a tant de la police qui sont venus pour juste faire respecter la décision de la haute cour. Voilà. Que dites-vous alors de l'Osama Bongote? Pardon, lobby? Et Kotika Osama Bongote. Baonde bateleme kona tine ba okena banda ona bango tine ba kota congé ba kota so awate ba kena ondima na justice problème eza justice basi na justice après ba Osama kam na bango bazo linga taba monike ba komi na risque ne ba kimima po ba sa bozo bango ba kotika ko sala ngote et puis o bazo kansa na ko sala mate ba kena ondima na justice ici ça salamika ah mama nazo bisa o soki lobi bongo sezo kansa nini nakolo ba nini ndoto baba OK. Et kotika la kosala mate Congo eza ya kalate eza ya siko. OK, baso bazo kanisa kama bango kalana esila le cas en 2019 na 2020. Message na mwana mboka Janine Mabundu azali présidente de l'Assemblée nationale ndenge abukipe mebeko ya justice. Elo liboso ngo bakaza impoli. Parce que toute justice mboka te. Akena ko système comme na justice après ko sala musala na ye. Tango zo bouder justice, il faut justice pas bouder. Justice a raison. Justice a boma mutute. Eza pona ba mesurer na longi na leki esili. Mais pona bouder justice, c'est ça impoli. Est-ce que on va tirer en place là? Quand on a nommé par ordonnance présidentielle. Baba ko jiswe ka ole destruire ka ngwenda te so balo babongo za lukuta makambo pamba na sepeli mingi na musala ministre na biso intérieur asali parce que mboka iza na mibeko na yango kankwenda sali musala malamu ya kopekisa bato bazolinga ke mboka ezala kaka na mobulu toyebi stratégie na bango toyebi stratégie ya bato ya FCC batika 8 millions 400 bongo na compte ya Congo nde yango tosonga nango mboka toyebi stratégie na bango bayiba nyoso balola ba entreprise à l'état et koma ya bango bazwa mbongo nyoso babombi na bandako na bango
po Félix aya akoka musala te bayebisa peuple ke bomoni topesaki akoki te mais mbongo wana eza ta budget ya équipe moko te ya poto mbongo batikaki na compte mpona mboka ya mobimba ata équipe ya football ya poto budget nango eza mboka wana te mais toyebi Félix aleki bango na mayele bamoni ke mayele ya Félix eleki bastratégie nyonso ya kosala makambo oyo esalamaka na Congo Brazza ba Bernard Kolela ko créer mobulu nde baye nango awa mais awe ko simba te parce que Félix azana mayele azotika musa aza ya nzambe moto na moto asala musala na ye omoni lelo ezali conseil d'état de sali musala nango tango baboyi bapesi oya ko exécuter musala wana ezali nani ezali ministre ya intérieur bapesi ye pe musala na ye aye ko sala musala na ye. Ok. Merci ndeko journaliste pour la mutuna nao. Nao sepela mingi lokola na moni ba journaliste ba mi mobiliser ebele on a parlé du peuple pour baeba eloko nini ezokoleka. Eloko oyo donc ezola kisamote mamabe ya ba oyo tozo benga ba élu du peuple. Ndenge nini bokoki kozwa décision ya ko sursoir mutu. Oyo asale eloko te. Mutongo babotola caisse parce que selon l'administration le premier vice-président yende aza mukolo ba dépense azo salisa ba dépense nyonso ba makambo nyonso coffre fort il faut ezala na bureau na ye babotola ki biloko nyonso wana mwana mboka salaki semblant alobaki non na ye awa pona soutenir mboka na ngai mais toye komona ke eloko ngo ezo continuer ka bongo azwaki na ye mwa tango ya kopema mais tomoni ke soki akotisi ata mwa eloko moko akotisi ata mwa devis na ye bazo rejeter yango abanda kosala sembla parce que ye ayaki po asolola likolo makambo mboka ayaki kutu bato mosusu babi azalaki sur na signature te azalaki nango te mabunda azwaki nyonso apesaki vice na ye vice premier vice président donc deuxième vice président yango nde mwana mboka tali alobi bon problème ezate tokokendela bango ka ndenge wana problème ezate mais eloko ye kokamwisa biso eza nini na période oyo je crois bien troisième procès à Vital Kamerhe banda oleka tomoni bango nyonso bamisangisi po badestituer ye bon à notre grande surprise badestituer ye mwana mboka sali semblant babanda kobenga po aya aboyaki yango nde ezalaki bongo et puis d'une part aussi babengaki ye na suka parce que auparavant ayebaki na ye te ke lelo nde bakolongola nga na ebonga bokonzi alors suka toye komona ke mwana mboka a saisir ba instance donc ba instance compétente o ekoki ko retourner ye na ba droit na ye yango nde akei apesi problème na ye alakisi problème na ye plainte na ye et pas ya conseil d'état plainte na epenenga akei kosala wana ekolakisa pe te ke asali mpenza moto makasi par rapport ya président de la république parce que président de la république après ye kozala destitué ayaki kozwa mwa mokano ya kopesa mpenza kopona Patricia Seya ntango président aponi Patricia Seya boni su jamai akaki kofunda lisusu na justice mpo bazongisela badroit na ye mwa esali mwa mbilinga te na niveau wana. Merci beaucoup ndeko journaliste mais laisse-moi te dire une chose IDPS aza une grande machine. Autorité morale, effectivement, aponaki Madame Seya. Aponaki wana tokoki koboya te parce que Madame Seya a soutenu par les partis. Aza na mandat ya parti. Parce que Mouto ayaki ko déposer candidature na ye eza bobele secrétaire général à parti présidentiel mwana Boute junior. Mwana Boute, je dis bien mwana Boute. Donc tozo benga ye junior parce que yende masolo nyonso wana eza Augustin Kabuya Chilumba yende mwana Boute ya pouvoir o ya Fachi aye na ye a déposer sikoyo koto il fallait que pour makambo nyonso comme on a toujours dit en français dans la Bible pour accomplir toute justice il fallait que Jean-Marc a saisir conseil d'état parce que ba irrégularité ebele ezalaki na processus wana ya ko destituer yango nde akei a saisir conseil d'état epesi raison je sais que bino ba journaliste boye biango epesi raison à saisir les sous-cours constitutionnels parce que cour constitutionnel nde aza na capacité ya ko faire sursoir décision wana ya ko annuler yango cour constitutionnel a lobby a kopesa décision na ye dans 48 heures
mais toye komona bandeko wana bazoloba non soki eza bongo biso tokondima te yango nde nazweli bino bajournaliste article 151 ya constitution elobi nini nazotangela bino parce que biso bato ya idps bito bacombattant tozalaka na bwanya makasi balobaka ke non batanga te yango nde nalingi ke eloko eza na français parce que nazolakisa lopoto. L'article 151 de la Constitution dit ceci. Les pouvoirs exécutifs, je sais que vous connaissez le pouvoir exécutif, ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Boyebi que décision ya justice, ya cour, ya conseil d'état, et ça là qui va faire sur soir nano, biloko wana élection wana esalema te. Mais bango baboyi, ils ont continué. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différentes juridictions, ni modifier une décision de la justice, ni s'opposer à son exécution. Exécution na yango ezalaki balobaki bo faire sur soir biloko na bino. Lokola baboyi eza entrave na justice, donc baboyi décision ya conseil d'état. Yango nde conseil d'état lokola basalaka bato ya mibeko babengi mokonzi ya mampinda bayebisi ye me papa okoki ko faire respecter eloko wana parce que ezosukisa bazoloba toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un projet en cours est nul et de nul effet. C'est-à-dire que Bamata, Bakita na bango, Fati aye na état de droit. Parce que moi, les députés ont un projet de loi pour les magistrature et koleka nango te parce que peuple a déjà mobilisé. Namoni na ebité soki mutu na bino wana député wana soki député wana MLC mama wana bon mama na ebité soki mama Kalunga alobaki na ye que oh il faudrait que to banda kopona ba juge awa na assemblée et koleka te parce que wana bon na ebité soki vraiment atanga droit parce que alobaka na ye que asa juriste tout ça mais bon, nga na lobaka nanga mais asa na ye mutu lokola batu nyonso parce que azo comprendre makambo ya justice te azo comprendre pe politique te yango nde moni azo sala bavure nyonso wana mais koleka te parce que IDPS ebundisa Mobutu, IDPS ebundisa Kabila père, IDPS ebundisa Kabila fils, lelo toza na pouvoir ya azo kanisa ke akointimider biso ekoleka ekoleka te oyo IDPS on lobi ekoleka te to surtout kaki komona vote ya ko déchoir mona mboka Jean-Marc Kabuli samaki na butu bazalaki te alo na moi baboye élection salama to ko suzuka su te ke bino bokei police ekei petka la salama na sima bon soki basali yango na kuku mitali bango mais oyo peuple ayebi que ekoleka nango te parce que peuple nde asa na monopole. Peuple nde aza na monopole. Neti na minute oyo lokola bango baza batu o baza contre peuple. Biso pe ko peuple tokozala contre bango. Ekoleka nango te. Et puis na lingaki na bakiselo ko moko. Batu bazoloba ono na IDPS discipline ezate botala nde nini président proposé mutu jamaka ke non. Bo sona te que la politique basalaka yango na diplomatie. Président IDPS alobaka boye mukolo mokolo na ngai moye kotelema moye telemite yoka wana eza mukishimu ntu ya be 50 alamuki sikole loyo ke makambo mo alobaka eute epa na yete eute epa ngai moko sekedi le père ndio yesere masikoyo makambo majorité eza nisite moye telemite IDPS ça viva atondo mingi. Donc lukuta oyo bato ya FCC banga basala ba dribbler biso ne ba konzi biso 18 ans banga ba continuer suko konza biso na l'an 0 ya Félix to banda suko compter 18 19 20 21
bon toye en tant que bato IDPS toye en tant que peuple congolais to réclamer na bato na biso bato yo balekisi buzo ba mingi toza na majorité na assemblée normalement na majorité na assemblée ceux qui za likamo partage président violera te na partage bavanda président ba partager ya bango bazui ya biso ndamu tozui mais ceux comme na likamo ya biso IDPS coalition wana ezaka soute et comme yo bino boza minoritaire biso toza majoritaire oh mais coalition eza ndeni biso to coalition na coalition eza photo diviser en deux parties siko ya bango comme parti inégal ya bango munene ya biso muke pourquoi bangi ba dribbler biso siko na IDPS osa bango je kizengi na kati lokwa to oswana allez to soania kuna ba oswana to ko profiter to benda mutu na bango moko ba bendi mutu na biso moko ba memiye kuna ba sanzi nyonso ba plan nyonso ba kolinga ba bongisa po ba pesa ya zongisa na IDPS plan na bango eza boy to swana kate wana eza makambo famille so kanisa na IDPS to swana na pesi no maele lelo bo se distraire Zambe asa chebino point Bacha point na via batute via FCC to che point cette fois-ci papa bon jamais ka ba iboko nanger jamais ka ba iboko nanger c'est pas ezaka pona malobe uti na mnoko mupepete to yebi comment to prépara ke boko nanger pe ba député donc biso to yepona normalement basunga chef de l'état basunga chef de l'état hein biso to amposa ma député majorité dans des peuples peuple to boyi normalement bato bazana posa mboka évoluer te tala gouvernement ça bango dollar comme na combien mais na minute bato na nani to dollar c'est le président de la République mais balo ba ke to na gouvernement to na majorité biloko zo matatalo na dollar zo matatalo bazo tout na chef de l'état majorité nyoso wana ya nini balinga ba trahir chef de tablo désordre ngobila osala désordre ngobila sala ki ba finga ngobila Bembela ina ni buzoba chef de l'état omoni ke biso ba congolais nanu tozo makayele ya tekete gouvernement soki rosimba teza yani premier ministre soki ke simbite ba tuna ka président yango tozana pour ça bato yo toke na ba malema ba nanger j'ai dit je vous remercie oui merci madame pour la passer un micro ya liboso ba député oyo baza aw Janine Mabunda ya liboso aboyi liloba ya cour constitutionnelle aboyi biso toko kendele su na kozonga su cour constitutionnelle te ngai na ke toko salisa kaka élection mwana mwasi asala nini abima eza malamu lokola boye kile kambwana chiba wesali nini elataki ye kindo kesali nini elataki ye na mita oyo yeba ke biso ba parti ya peuple ya IDPS nanu ekabwani te tokoza la politique ya chaise vide te tokoza la politique ya montote na kati ya chaise parce que ndo moni président na biso abimisi muntu apesi mais kotoyo Kabunda za président ya UDPS nde muntu aza kuna ye nde muntu a créé coalition balongola ki ye te aza na kati ya parlement te tango balongola ki ye mokolo ayelo bakake mokolo ekoya bato FCC bakosala nini bakonager nde ozomona oyo parce que bango balingi kimia te soki balingi kimia ya liboso esengeli ke balobela peuple te balingi batuwe président na biso président Fouachi aza président ya baluba te aza président ya peuple congolais nyonso tozomona te balisme ezo na kati ya mboka oyo lelo gouverneur azotelema azorépondre kangonda mabe ministre intérieur bato bazokufa na kati ya zandu badepute baza na parlement bazoba likambo moko te biloko ezomata na zandu bazoba likambo moko te dollar ezosala nini ezomata bazoba likambo moko te oyebisa biso mama yo journaliste oza awa mosala ya badepute na parlement eza mosala ya nini ya koko bana kozwa mbongo babana kozwa mbongo bakabola bambongo nde lelo chiba wana esa nini lokola Mabunda aboyi liloba ya cour constitutionnelle nde kindo kesali nini elachi bango eza likambo ya Fouachi te Fouachi nde alobeke bakela kokanga te bango nde basali nini baboyi biso toye place oyo mpona kotela makambo oyo Janine Mabunda aboyi liloba ya cour constitutionnelle tolingi na mita oyo zamba likolo akota parlement oyo esala nini ekufwa parce que peuple député ba député baza bato malamu te na Janine Mabunda na Tambo Mwamba est-ce que toza ta de droit eza ya bato mususu bazo sambisa ba mususu bazo sambisa bango te
ntambo mwamba batinde invitation 4 fois nano répondre à te est-ce que toyebi boyebisa biso bato wana baza bato malamu batinde invitation 4 fois ntambo mwamba répondre à te Janine Mabunda avandi kaka na parlement ya ko voter ke biso ba député ba ko sambisa biso te eza malamu te toza état de droit yonde mutoza munen oza président ozo nan ou bien gouverner faut ba otosa pe ozo tosa te pona nini le baloko la peuple na le baloko la politicien te na trouvé donc biso nde peuple to vota ba député et puis toke kuta ba député bazana souci à peuple te nyonso bazo sala na kati ya parlement toujours mona que eza désordre nyonso na bango bazolia bien baza bien mais nyonso ezozongela biso peuple tala na mambo confinement yo journaliste ngai to vandi na ndako misali esalama te donc eloko ata moko te ekoki kosunga peuple eza te biloko ezomata na omata ba motion oyo ba député bazo soulever eza kaka pona ba intérêt privé na bango bazo compter souffrance ya ba peuple te biso to souffrir makasi soki lelo lobi omona bo filmer nga bien omoni nde na lati donc bo filmer nga bien bo tala nde na lati eloko c'est pas manque à moyen ya ko vivre lelo lobi bomona bakuluna banini bazo régner na monde donc na Congo omoni Molière aya filmer banini baye ba filmer tout ça c'est compte tenu de manque de quelque chose ce qui pays eza donc na logique des choses nyonso ane kotambola malamu nyonso eza combativité ezolanda président de la République akoki kotala mambo ya développement au etali pour na peuple te po eza bango biso to voter ba député bakende balobela biso ce qui ne marche pas bien donc baya batala peuple donc aza besoin na eloko mais biso to souffrir makasi soki botali donc peuple belé bango nyonso mutu bango nyonso ba dollar le loto ya dollar comme na 200 000 francs donc 100 $, 200 000 francs tokosuka wapi soki oza na 10 000 francs donc bokolia bien te soki oza donc na donc soki moyen ezate bokolia bien te Janine Mabunda na bato FCC ce sont les impitoyables bazana souci à peuple te donc bato nyonso à FCC ils ont régné durant 18 ans donc on n'a rien vu et loko mutuya o basali po na biso ba peuple to voter bango lisusu bayaki babuki lukuta les insensés leur a voté donc batindi bango ils n'ont rien donc à viser pour le développement du pays donc bazota la ka ba développement ya mabumuna bango ils font donc développer leur vie privée batali nazana biloko tel nazana ba maison tel na poto naza boy na boy donc non. Les pays comme la RDC n'est pas un pays donc il y a aussi la commerce biso to souffrir tous est surpeuplé to ya peuple na Kinshasa to éviter ceux qui sont à l'intérieur to éviter donc to souffrir ceux qui biso à la capitale to souffrir boy ceux qui sont à l'intérieur mènent quelle vie et les lots donc au trouvé normal la loi a pris donc la décision il y a que va trouver une solution dans mambo ezoleka ceux qui ne marchent pas bien donc à ceux qui ont besoin du peuple pour peuple à s'en sortir quand même dans mambo azosa donc azanango souci o atindela ki bango ba kende na dans le parlement ba ke le belabiso ils n'ont pas ces soucis là ils commencent à empêcher bato bazana souci à peuple donc neti ndeko na biso Jean-Marc Kabundi donc moi je suis pas politicien. Je parle comme donc citoyen congolais. Jean-Marc Kabundi azalana souci. Mutuna naye ezalaki pona 7 millions ana. Donc eza juste pona nini. Ezalaki pona développement ya biso bango mais bango ba trouver normal que non peuple azana souci. Donc c'est que azana souci à peuple, azana souci à libumu na yete. Yangwana ba empêcher au moni ba komo luka muto ya désordre. Bando manipuler qu'il fasse 5 ans et il y a chef de l'État et qu'il donc nanéa après 2023 va tourner au Salinil. Ce n'est pas un pouvoir de dictature dont chef de l'État peut imposer na katianani à que ça là donc à bando sala musala député à côté na musala ministre à sala non chef de l'État tali mambunaye
tellement que nous l'avons voté. Nous l'avons voté, c'est nous les peuples qui l'avons voté. C'est nous les peuples qui avons voté les députés parce que nous connaissons le travail du président et le travail donc, des députés. C'est normal. Les Congolais, ils ont déjà éveillé. Congolais aza mutu lisusu ya koloba ke Congolais alali tokende na mbutu na ndenge wana te. Eloko oyo touti komona ngo oyo eza mbala mibale. Mbala liboso tomoni kaka balobi te ke confinement ezali esengeli bato basangana plus de 20 personnes te. Tomonaki bato ba député basangani awa plus de 380 personnes pona ko destituer Jean-Marc Kabunda. Na minute oyo toki beaucoup ti bato batelemaka wana bato batelemi plus de 30 personnes net bato à parlement de Buguna. Est-ce que bako panza bango kapo bango mikolo wana nde bazobebisa likolo soki bakuti bana mike batelemi ndenge wana ba panza bango ti yango tozomona ke peuple congolais pe azama yeli asi alamuki alali lisusu te message oyo tozolinga topesa ba nini ba député ezake ba peuple congolais a voté bango pona na bango te pona ba famille na bango te na mito de leur embati bato baza na social ya beti bato démarche eza bien te malade eza na mboka ba province uso awo eza na insécurité au lieu ya kobundela mpona social badola oyo ekita mpo nini ekita bango basangani 300 400 mpona kodisue kaka bunda nde makambo bango tovota bango kuna mpona kokende kaka kuna est-ce que awa tokosituka te komona badepute bakoti mpe na nsima mpe basali élection soki bakoti kuna donc nakolobaki congolais aza mutu ti po congolais aza lisusu mutu andenge wana ti aza na minute oyo baza surveille partout soki bakoti kuna tokoyokaka likambo ekobima kuna mais soki likambo ekobima bino moko bokosante yango